qui Mbote. Merci. Merci. Mbote Rabino. Ngai nazali mwana na bino. Nazali ndeko na bino, mais la plupart boza ba mama na ngai. Na ba papa na ngai pe. Ngai na lobi musala oya journalisme oyo toza kosala ya investigation na pesi yango bato ya liboso ezali babola. Na pesi yango basi ya ndunda. Na pesi yango bato bazanga maloba. Na pesi yango ba mama na ngai ba oyo babokoli biso na mapa, babokoli biso na mungwa, babokoli biso na musala bilanga. Ba oyo basi ya basoda, ba oyo babunda po na mboko oyo. Bato oyo bazangi misolo, ba oyo wana nde baza lokola ba priorité na musala nga naza kosala. Toyaki awa po na musala po na kotala parce que province na bino eza na mwa ba problème. Na Tamboli, nazalaki na Mvoadu, nazalaki na Belvedere, nazalaki na Nzanza, nazalaki na Stade, na Tamboli ba place nyonso wana. Nakendaki pe na Kinkalankala, soki Kinkalakala. Nakendaki kotala kuna. Alors nakokaki kozonga te, lobi bino bobenga bolobi papa biso toza basi ya basoda. Mibali na biso ebele bakufi, totikali biso moko. Mboka oyo soki ezovanda na kimia nzambe likolo me na sende basoda. Basoda bapesi bavi na bango, basi ya basoda batikali mungwa eza te, liputa eza te. Membali na mo babundi mpo na ekolo. Ngai na se opesa bino loboko na ngai association mpo na koyebisa bino ke naza na bino elongo. Amen. Chaque fois bokozala na besoin na ngai soki bobengi ngai nakoki koya nakoya kosola na bino. Alors eloko ya liboso tokosala eza boye. Lokola boza na memo, il faut mutu moko azwa maloba, aloba nanu mpo na memo. Nalinga mama aloba, nakolinga pe papa aloba. Sima nango, ba mama nyonso na ba papa oyo aza na eloko ya koloba, nakobenga mutu moko boloba. Bozo s'adresser na chef d'état-major, boza ko s'adresser na chef de l'état. Boloba na mitema na bino. Nyonso za nango loba kofinga nde koleka te. Mais koloba loba kobanga mutu te bimisa biloko nyonso za nango. Très bien. Alors, tu as il faut la réchaud, na banana maman. Alors, vous venez, maman yo poussa na moi boymuke. OK. Bino boyoka, boganga te boyoka na lo. Azala wa? OK. Papa. Kombo na yo nani? Kombo na ngai mama Bajana Tishiku. OK. Nazali épouse ya Major Kalala. Voilà. Ancien Katangé. Ouais. Et loko ezosalanga pasi ba tigre. D'abord il faut le baki yondo bengi bosolo ya tiawa. Ngai nde na bengi bosolo. Papa ndeke koloba ngande na bengi, ngande na bengi. Voilà. Et loko ezosalanga pasi armée Kabwana. Armée Kabwana et koma ba rouge na ba vert. Vert azozwa salaire rebelle. Rouge tozozwa 30 000 depuis 2006 à 2016. Tobandaki kozwa 10 000. Baye ko bakisela biso 20 000 2016. À peu près $17. Tozobela toyaka awa 266. Obali nanga nde commandant bataillon ya ba rouge. Boutara. Toutaka Kitona. OK. Kitona toye imitation awa. Awa kutu balingaki baboya biso baboya kibiso. Wana Général Tikwej azali. Général Tikwej azalaki parenté na mbali nanga. Nde balingaki ba dévier bango ba mema bango na Congo Brazza po ba banda ko attaquer ke koto ba kota côté ya Bemba. Tellement Général Tikwej azalaki ndeko mbali nanga alobi kokende te. Nazomona clarté. Ndenge nini nga batikeli nga ata memo ezate mbala moko basoda bayawa balekisaki biso tokomaki déjà na Mvoado. Balobi bazonga. Général attendi message ba barrière ezalaki wana pona 2006. Alobi mutuka moko ezoya wana basololi na munoko mboka na bango. Ke boza wapi toza place boye bokba yebisi barrière bozongisa bango tozongi. Toyaka wa 267 militaires. Na 2006. Na 2006. Toyawa tobandaki nanu kozwa salaire te. Ngakutu ndenge na zabo ki mwasi ki major na ngana tika kinalo. Na bandako kende ko lokota baloso.
na port kuna salaire ezate tozoke lokota baloso na base basoda baloso ekweya oyo ekweyaka wana na lokoti na poni bamabanga nazokende kotambusa mpo bana balia tozokufa sur 267 militaires toyaka totikala moins de 40 omoni basoda baboyi koya mpo na nini bazobanga ntango bakomona elongi boye toyebi te soro na biso tokosuka ndenge nini boyokela biso mawa lettre oyo nga natangaki yango lobi après avoir kopesa yo moye natanga kombo bato basinye awa eza te mpo ekeluka rando basinye se mobali na nga lettre par force nga nayebisi ye papa oyo yo osinye kombo yango oyo kalala Mayana Richard bakobenga yo invalide ndenge nini invalide eza muto yaza inutile est-ce que yo eza invalide mobali na nga aza invalide te abotaka bana asalaka za makasi bango nde bayebaki secret oyo bapesa bango barouge osinye awa ndenge nini alobi mama baimpozaki nga na mutu intel moye natanga kombo na eza te ayebisaki nga na sinye mobali no aza vivant to akufa azali akoya te très bien yalobi soda asalaka politique mpe ndenge toyeboye bamibali na biso bayebi te mpo baboya te ya solo soda asalaka politique aboyi koya tokimi kokima ayebi mpe te atuni ngoke wapi na bino keluka mabaya natuni nani asinya lettre oyo nayibaki yango koyiba nga na mwasa soda aloba verité oyo eza bosolo nayibaki lettre oyo na mikanda na ye nasalisi yango photocopie napesi yo papa natuni ye papa nani asinye awa kalala ye oyo limero na yo obangu malubaki masinye ngai mpe masinye ngabiti uyo sinye oyo balobi yo oza invalide lettre oyo ekozwa valeur ndenge nini tanke balobi ke kalala eza invalide donc toloba problème na bino nalingi soki bino bozwi maloba bokobandela oyo alobi te fo kobakisa mosusu problème monene boza nango eza nini problème ozwa salaire ndenge moko na bango bazwaka combien po bavere bazwaka combien bavere o major neti nga mobali na nga aza major akokozala selon grade akoki kozwa meme ba 270 et quelque na major ya bavere mais oyo nga mobali 30 000 nga nayaka na mwana nakunda mwana na nga na matadi oyo likolo kozanga mwana koti hôpital mbongo eza te miniti nabundabunda naluka nakende hôpital mwana akufi très bien nazozonga epa na yo mama troyabo papa bonjour kombo na ngai Mabiala Pemba Colette ndenge toza boye banda 2003 tozonga tozaki na service tozaki na nani na idéologie tozaki na idéologie kuna bamibali musu balati babilamba sesele fe olingolinga te okeka na ba este kuna bakendaka basi musu toza ebele tina cité baorfele banani babenga na biso lere afdele ekotaka bazofutela ndaku na kura na ndaku bazofutela na mai babuaka ma bazolala bisika ya kosakana te babivaki ndenge tozabona kati ya bakan tozalaka na bloki te tokozala na bloki te libanda bandako enoka kambula pembene banzete ko na batanti soki otala ngo na banioka ebimaka batanti epasuka soki obeti yango likofi bomutu aza libanda moko bakoyebisa biso soki boyaki nani salongo te bokokende fana na 6 virage likolo mabanga bo sikoyo tokosala salongo tosalaka na biso pamba bokende fana na mabanga et puis mbongo na biso tozwaka biso nyonso mbongo jour moko bamikanda bapesaka biso ya lokuta yango bakoselaka biso ya 30 000 finka nde batinda biso na finka toke jour moko bofutamaka na finka bazongi na finka kala mingi te liboso baza kofuta liboso baza kofuta biso na affaire sociale soko affaire sociale yango na basaki ya mbongo oyo kotikala bango baswi na bango armée oyo aye kozwa biso atia biso na finka wana jour moko mbongo na biso ebimaka bavanda commission mobimba bapesaka bacommerçant mbongo na biso bapesaka biso 30 000 soki bavandi kuna na kati ya biro bolali na bapongi bacivile bazozwa nani mbongo dollar oyo mbongo esengeli ya biso mbongo wana mais bazopesa biso ba 30 000 ale sikoyo ndenge eza boye nani kote biso toza mai na toilette na courant ezalaka ka pasi babengaka biso ka barouge bana ozangi aspirine ozangi na tata aza maladi mama aza maladi yo mwana koli aza na mosala te azangi aspirine akosala nini akenda koyiba te donc sadi naloba
boza na place ya kolala te salaire mpe eza te ratio kutu toloba na kati na lingana bosana ratio tozwaka te banda 2008 tozwaka ratio te bapesaka biso te biloko eyaka mituka baremorke na baremorke kisasa bazwaka très bien kisasa bazwaka biso tozwaka te très bien oui maman kobandela oyo moninga alobi te merci papa nga problème yanga yango oyo bamama balobi makambo ba rouge ndenge tozaki makambo boy nga problème nanga yango oyo biso bamama ya makaro rouge na bapapa ba makaro rouge toza ba irresponsable toza ta na valeur te na bano biso toboti te mpo na pasi eleki donc ndenge nasa boye nakoloba mpo na ye te na banano mpo na nga naza na ntango to ya kopekisa mwana teke okei wapi eza te naza na ntango to ya koloba na mwana tokolalaki wapi eza te mpo na nini mwana aza na pasi bana na bisa bamaka rouge bazotanga te bana bisa bamaka rouge baza bachele alobi bongo ya mibale baza bakurulu mpo na nini mpo na pasi eleki depuis 2006 tozofuta ba 14000 na grade ya mobali nanga mobali nazalaki na grade nini agida de premier classe ok soda ya suka 9800 colonel full ya bakao rouge 19000 sikoyo toloba eza à peu près $10 yango tovivre na mbongo wana depuis 2006 jusqu'à 2019 baye koyokisa biso 20000 bana bazotanga te biso ya kolala eza te pasi na pasi tozonyokama basoda bazokufa maye bakunda bango eza te tozomerite drapeau basoda na biso bazali basoda basali mosala na Congo babundu bitumba bazokufa na sikoyo drapeau ya kotandela bango moye ezala eza te bazokundama lokola bapuku serke eza te soki tosali cotisation 500 nde tokundi problème toza nango yango oyo pasi elekeli biso papa na biso toyambi na nkombo na yesu awa tozoloba papa président Tshisekedi Tshilombo Philips ayoka biso na mama Denise bazwile biso solution awa ndenge boyaka 260 sikoyo botikali combien bango baye 260 bango bango bakuti biso awa pe tozali même 300 bosangani tokosangana nalingi nayeba merci beaucoup nalingi nayeba zela nazozonga epa bamama bozela papa nalingi nayeba différence eza entre rouge na vert pourquoi bazobenga misusu rouge pourquoi misusu différence eza wapi différence déjà oyo ezali rouge na vert ezalaki confondi nga mpe naza na carte nazalaki nango omoni bande rouge balobi tozali ba inactif vivant ngai nazali capitaine kombo na ngai Irung Kazembe Jackson nazalaka commandant bataillon ya artillerie ya ba arme lourde awa na Matadi kaka awa déjà na camp de Jaf awa na camp de Jaf l'air déjà basali déjà makambo na bango oyo ya esmi nde alors ba confondre ezali déjà au monde déjà que militaire confondu militaire âgé militaire n'ayant pas l'âge de retraite mais versé au macaron aux affaires au ministère des Affaires humanitaires et solidarité nationale par erreur administrativement militaire malade sous observation militaire handicapé sous-payé et sans administration nde alors batiaka biso déjà mais nano tomona déjà armée bakabula yango rouge verte sikoyo déjà pona nani na oyo memorandum na pesaki bino alors tozali rejeté dans l'armée ce qui omoni basoda en macaron rouge bisika baza kolala ce qui bo filmer batante wana vraiment malheureux alors na ba veuve na ba orphelin malheureux mbongo oyo déjà bakabulaka babakisaka biso rien biso kaka déjà oyo salaire ya 2006 alors na 2006 tozalaka déjà leur déjà babakisi déjà mbongo na bango soldat de deuxième classe touche 34 000 capitaine comme moi 37 000 major 39 000 tandis que capitaine ya macaron vert abandaki kozwa 185 major 190 lelo baza na 270 et quelques bango baza plus avantagé que bino
narration tozwaka te nde yango wana tosalaka recommandation mukanda oyo napesaki bino bokende kopesa président de la république tokomaka déjà ki alors recommandation demande la régularisation situation administrative 1. Réhabilitation tous les militaires inactifs en grade et fonctions administratives dans le FARDC avant toute autre procédure de mise en retraite ou d'autres fonctions en ministère des Affaires humanitaires. Tolingi déjà alors ba réhabiliter biso président de la République atia biso déjà tozala puisque déjà militaire bakabula karmete biso nyonso tozala identique bana ne biso baza ko souffrir moyen ya kotanga bien bakotanga ndenge nini bana bakomi kowaya bakomi kaka ya boye na bana bakorespecte biso baparent ndenge nini yo parent otalaka mwana te okipaka mwana te oza na eloko moko te nde pasi oyo toza nango mpo barehabilite biso alors muntu na muntu déjà abima na retraite normale ndenge ezalaka na armée. Je pense que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ozolanda awa tozali na Matadi précisément en face ya Karidjaf place tozali eza musika te na Mvwadu po nzela oyo yango ezomema Mvwadu yango ekomema yo na pont oyo ezali awa ya péage et puis na Mpozo et puis okende ti kozonga mpo na Kinshasa na nsima na ngai soko bimi boye nde okozwa nzela ezokende Kinkanda okende Boma Mwanda ti esika oza kokende bandeko oyo nyonso babengi nga mpona solo na bango bazali bamama bazali pe mibali bazali basoda basi bazali basi ya basoda Congolais nyonso azali na droit ya kovivre malamu na mboka na ye mais difficulté ezali makasi na mosala soda oyebi ke biso ti tokoli toyebi soda avivre nde na solde na ye c'est que nyonso bapesaka ye ration aza kozwa kolia bana na ye bakotanga classe ofele nyonso aza kozwa biloko na cantine ya kotikala kaka na solde ya moke ya kozwa na maboko mais c'est l'inverse lelo soki otali même na Kinshasa wana selon les informations à notre possession il me semble que eza na bacivile bavandaka ntina kati ya camp bacivile bakoma balocataire bafutelaka na camp Kokolo. Nous avons des informations et nous continuons à vérifier toutes ces informations. Tala basi tala mibali chef de l'état bokoki kobatela mboka oyo te soki soda aza na valeur te na bamboka nyonso biso tovoyeza kokuta valeur bazopesa na soda mais tala condition oyo basoda baza kovivre nango bino boza na poto botala bandeko na bino condition baza kovivre nango basi ya basoda soki mpe motema ebeti vous pouvez faire quelque chose mpona kosunga basi oyo bazangi eloko ya kolala bazangi eloko ya kolata na nzoto ata liputo ezopose problème oyoki mama wana alobi même bana na bango bakomi kosala kindumba malgré bango moboti akomi limité moya aloba eloko eza te mpo moto azolesa nde aza na makoki ya kopekisa yo nzela oyo ozokende mosiko moboti akomi démissionnaire pour l'état azofute 30 000 wana eza à peu près $17 eza mbongo bato batiaka na poche ya likolo eza mbongo bato bazosomba crédit yango nde moto azozela na fin du mois éducation nini bakopesa na bana survie nini bakozala nango mama moko ayebisaki ngai alobi na butu nayebi te mama yaka nani olobaki na ngai nayoki mama alobi soki lelo mibali na bino bakufi même na morgue baza na esika te nene na morgue papa ti ndenge toza boye soki bamibali na biso bakufi bisika bakotia bango bakokitisaka na seka boye pa poli na ye mokolo ya kokende kobimisa bino moko barouge bokende kokunda mutu na bino do bino moko nde bozokotize biso moko tosali obokunda tokende sikoyo tokende kokunda ebembe mabaya papa baru baveve ebele peti ndenge baza boye baveve mpe bazali bazwaka mbongo te bafisi na bango wana nyonso tu mikanda na bango nyonso tu bamosusu babotela biso bakarte ekenda moye basala contrôle eza te bandako eza te veve osa na droit te donc ndenge boza boye balongola bino na bandako mosusu babima batante tovandaka kaka na batante epasuka nde yango wana oui mama pusa yo mpe ozali veuve naza veuve mais ndako tole nzete ekweyaki ndenge ekweya wana nakei na commandement dika balobi leta azala esu te ça fait ke bambula oyo ya suka so nyonso ezokita na chambre na ngai donc naza polele boye yo moko depuis Kabila akotani na gouvernement oyo atini biso na idéologie na kitona tulungo kitona tuke service national toko komawa banda mbula wana
mbula kabila asali na gouvernement mbula biso de souffrir mbula biso de souffrir tozali basoda tozali bakombata toservir mboka oyo avant kabila akota toservir mboka oyo tozali kopresente na miso na yo ke patience eza na biso soko otali bien barusi bazali awa na matani bazali Kinshasa bandungu mais este mobimba katanga mobimba barusi baza te et pourquoi biso baya kopesa biso macaron rouge bapesa biso nanko na pasi donc ezaka na province ya Congo central eza na bandundu Kinshasa na Kinshasa alors bato wana nyonso tozosouffrir elongo pasi awa nauti hôpital mbongo mpe basoigne ngai awa ezali te na hôpital basalanga opération c'est que lokola nabutaka mwana aza na hôpital nalandi ti Kinshasa baopere ngai na Kinshasa mbongo te 100,040 ezali te nayi kozunga awa kamata makambo wana gouvernement ebandaki ti sikoyo mais tusi toservir mbuka avant tokuma boye bato bakomisi biso boye. Est-ce que vous avez déjà un chef d'état-major? Est-ce que oh, beaucoup de chef d'état-major général. déjà lettre yango. Oh, écoute, pas CMG. Alors, na ba réception déjà. Ministre de la Défense peut y donc, Gauthier transmis copie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Excellence Monsieur Affaires humaines, Solidarité nationale, Monsieur le chef d'état-major général, FARDC. Donc, déjà 500 transport aller-retour. Na komikuna l'air na komi ndenge kendaki bango nde bato bakozemba armée te sikoyo na armée l'air na kendeki kuna bapesi ngai fait de route balobi visite familiale or ke bayebaki makambo tala ta awa déjà alors chef d'état major nani général na biso awa asinyaka te bapesi kaka déjà nani fait de route balobi déjà que ezali déjà visite familiale or que na kendeki déjà pour la mission ya les délégués déjà ya macaron rouge 670 hein, donc c'est écrit clair hein. Obtenir les macarons rouges rejetés de l'armée à l'issue des contrôles de la structure militaire d'intégration avec un effectif de 670 militaires confondus. Militaires âgés, militaires n'ayant pas l'âge de retraite, mais versés au ministère des Affaires humanitaires et solidaire national par erreur administrative militaire malade sous observation. Voilà. Donc, on a compris. Un instant. Zéla. Baluka boy. Papa Baluka. Papa Baluka boy. Oui, papa. Mon premier ça. Et pas si tout le monde a déjà, on va expliquer déjà 19 ans. On tous allés négliger, minimiser la carte ya service armé à Moussa Dosali. Et naza volontaire depuis 97 entrée à Kabila le père. Jusqu'à alors, soit allé au moment que nous avons totalisé on va bouler belé na armée. Chose grave zani. Naza na 7 mois on a un pays. Quand on a 30 quelques wana, bon à 30 000 wana, bon quoi bango basa major, basa colonel, basa général, moyen pour le bizarre, te passe au lobby, bayeni ba kangiyo, ba bomio. Au moins to vani ko que non. Notre patron de la prison bon moyen le bizarre, attendez tout ça boy. Attendez tout ça boy, na bi que non. Ma solo ko beta manaka, ba wana biso ma toza institut ni lisanga. Donc ils sont en face à camp. Donc on ça libande ya te yango bino bo bomba mi awa. Ko zo bino ndela place. Attendez to vani yawa, masolo ko betama. Et ko betama ba ko na moko na bandako. Non bozala na confiance ya musala tozo sala. Mbongo na tout ba mbongo wana. O tu futa mité, et futa mandeni. Très bien. Oh naza 7 mois. À part une année. À part ni 19 ans. O to sali. Ba yo kata biso mbongo na année o écoulé bakati biso mbongo to comprendre te mbongo ekata mandenge nini ndezo boye ba mamuso bazakati awo do mananga une année et demie azo mbongo te zela papa on a 7 mois zela mbongo na yoki papa
oyebi ke badepute oyo bovota baza kosenga babakisela bango $2000 te ntango nalobi oyo bino bovotaki elingi koloba basi ya basoda bana ya basoda soda c'est-à-dire soki basi na bino na bana na bino bavote eza mpo na bino mpo yo nde okoyebisa mwa sino ndenge oke wana zwa motu boye bino nde bato bozopesa bango likani oyebi ke depute azosenga babakisela ye $2000 oyebi yango toyoki yango bon sikoyo yo olobi nini mpo namoni baenseignant mpe basengi babakisela bango mbongo bino bobundi mbongo ndenge oza boye si olembi okoka kosala esu mosala te c'est vrai kozala mwa makasi me na bamboka mosusu esengeli deja ozwa mbongo na obima okende kopema mpo na mosala yo olobi nini ngai nalobi boye ngai nkombo na ngai mokenge Shambo Joseph akula mochiluba akula chiluba ngambino dine byani meme ndi mukenge Shambo Joseph okay na koti na wakula mbangala mudimo busalaye mu 58 calculer 58 tikina lelo loba tala lingala kadi dishinga dandi deji félicitations nzambe akubeneshi akupeshe mafuko obungu amen 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 ne wudi mukutume fete benediction amen amen po ya nini katuvumo kufe kwenza bwale buto lelo na sia umweto tala kapitene muye kukinshasa ba musoko mema hapa kababi tabusho bogu kababi tabusho bogu besha chefede bitu wana apatukato kai bandanga na chegeze to nanku we wudi muvugu patule bana ba Israel mubupika toto mubupika Israel tu mubupika mu Egypte wewe wudi mulu kufa tule bana ba Israel mubupika c'est ça mudinyongama tutulega tumfi kubyanza 19 ans impayé papa yaka legela nasamangala ata na Kikongo ata na Swahili ata na Swahili komona ngai tumba mwamba mo Salves nazali na chef namoni pasi na balongoli biso na kitona batindi biso na est na bitumba ke bunda konati to souffrir mwasi na nga na bana nga bandinga na est bazali baluba lokola ngai na balongoli biso na est batindi biso na basali na kitona mwasi na bana batikali mouvement sans famille na mboka oyo famille na nga ezali te mwasi atikali memo aza muluba atika unyoko mana bana tina ya moye bon na komia bapisinga makarouge nazwa 14000 francs moya kutinda mbonko na mwasanga yawa ezate et jusqu'à tel point que mwasanga awuti kukufa atiki bana bazunyokoma na possibilité ya kukoma même kumona même atasi metene na ete awe sikana ayo na pasi na zonyokoma na 14000 comme 20000 ti bakati mbongo na ngai na bank na sali inane na zwa mbongo te na pasi na mauti na même bakoko 10 francs ezate na zonyokoma awa na yaki en tant que mobali na yako zwa pe mwasi awa luka masa ya kiaote na botine bana mibale lelo tozulu bana oyo bengi bisu awa na minga koloba te tuzalia batuti mwana ngana mutuka na barabara na tana different na bitesko na koleka ngo ndenge nini mwana zano pitana mituzo soki akukufa soko bika na ibite akende koloka poussière pona kolambela po tozuko ka moyen sima makarati poussière ya mabaya sikani na kokende na minute ka ta tozozela yo tokosala boye. Je pense que makambo na bino bolobi ekokoma na okomisa yango nga naza journaliste kaka naza nde molobeli na bino ya kozwa makambo na bino mpona komisa yango kuna nga nazala député te nakotikala mpe kozala député te naboyi na nga kokotala politiki soki okoti ekokoma lokuta mingi nalingi ndenge nayeba tokutani toza kosolola ezosala ngai esengo me nayoki pasi bozomona nga na telemi me nayoki pasi nayoki pasi nazozanga maloba koyebisa bino
Non. Et c'est tout le canal Zela papa. Oui papa. Ouais. Grade. Premier sera major. Ouais. Likambo naza koloba ration bapesaka biso te mbongo baza kobakisa bazobakisela biso te totikali na 30 000 fin du mois ti lelo me bango moko bakonzi baza koyebisa biso yaki mosala yango wana bapesaka biso ration te bapesaka biso mbongo te me ntango baye kopesa biso makaro rouge bakomisi biso armée combo rouge toyebaki na biso te tomoni kaka bapesi biso makaro na sine ya rouge na kati tosengaki yango te toboyaki mosala te bapekisi biso tosala mosala te baoyo bapensionne babimi na makaro vert baza kozwa mbongo régulièrement lokula soda nyonso kasi biso lokula balobaki tovanda tosala mosala te na volonté na bango biso baza kopesa biso kaka 30 000 tozwa ration te mbongo bazobakisela bango babakisela biso mpe eloko moko te matricule meko tosala bacontrole bapesa biso ACK yango bazwelaka mbongo ya voie normale. Très bien. Biso tosala alors non on va évoluer matricule tozwa yango matricule lokula bango toza na yango eloko nini ekangaka nzela bapesa biso salaire na biso. Très bien. Oui maman. tokomaki na mbuka oyo na mobali na ngai nazoyoka ete mongongeza abundi toye kozonga na matadi mbana na ngai kofi banda 2000 natikali na bana nazolia 30 000 naza na bana 12 oza na bana 12 me bazofuta 30 000 babwaki ngai na finga aration tozwaka te bana mwayeba toseza te po bana bazotanga te akomi koluka bima akende koluka Guine akende koluka Bogi mwaye bana batanga eza te pusa na biso basi tokufeli mibale presque ndenga tozali awo eza bo soki akobakisila biso mbongo te apesi biso de compte final ya banibali na biso tozonga place oyo biso toutaki na banibali na biso po biso mingi babali biso na ville ya Kinshasa te touti na bamboka babali biso bana mike na age ya ba 14 ans 16 ans donc mosala yango ya kinduma mwaye biso tosala yango eza te tozonga finalement mobali akufeli awa bana mpe babanda kukufeli awa malamu biso na bana otikali tozonga ata na bamboka na biso akanisa biso ata na de compte final ata ya muka biso tozonga soko azokopana na yewo bapesi biso kaka de compte final abakiseli biso mbongo te lokola tokomi na suka ngai na ninaloba boye tokotia nazoloba directement papa président Philippe Tshilombo ayoka biso Félix Tshilombo boyimbisa ngai naza moluba nalobi na yo boye naza liboso ya papa journaliste sango mokonzi sango mokonzi oyo aye lelo lokola Moïse pote biso tomona atako mwaye muke ya koloba po toza na place ya kolobela te tozaka ta na place ya kolobela te yango toye lelo liboso ya papa pote toloba atako oyo biso toza na yango ya liboso napesi nanu papa na biso merci lokola aye awa aza Moïse aye kokangola biso pote toloba topuse de epai ya papa président Tshilombo ayokela biso mawa aza Moïse apanguse biso biswali na miso tozolela butu moyi toza na pasi tozolala nzala tozokufa maladi papa Tshilombo ata na biso
Merci maman. Tojoka bibiki ata na Merci, merci maman. Merci maman. Papa. Merci maman. Merci maman. Papa. Merci, merci. Mutu abandaka kosunga biso. Merci. Baveuve, baorphelin na barouge. Mutu apesaka biso mwa valeur na matadi awa. Papa Mbati gouverneur. En tout cas, place prenez photo. Papa, nzamba pambola yo nyonso kosala esimba papa Mbati. Abanda opesa biso biloko kolia ba mama bango basoda gouverneur. Oyo biso toyebaka gouverneur amalonga na matadi awa. Papa Mbati. Soki totangi kombo na ete na nzamba kosepela te. Soki tokufi tobanda osala 2 jours na morgue te. Soki kaka mukande komami. Depuis gouverneur oyo aye sikoyo. Boya kotoyo. Oyo wana aloba tolanda na boye. ayebi soda te. Tolanda na boye. Ayebi soda te. Zela. Soko kufi. Zela tosilisi. Toyoka nanga. Nga naza komituna oyo mboka nini oyo droit ya population ekomande ya kosenga yogela biso mawa ko vivre malamu ya mwasi ya soda ezali droit na ye mais bakomi ko bondela c'est comme si ekomi eloko ya nyengo to eloko ya mawa nga nazoka pasi défi ya makambo ya tokomi na challenge ya bagisela bato mbongo député yo za molobeli ya bato bango nde baza ba électeur bango nde bato baponaki yo yo za mwana musala na bango yo mwana musala ozosenga babakiselo 2000 mais pendant que bango baza na 30 000 ya pamba baza na 17 $. Tala écart député zala mutu tala sima zonga mutu député tala place outi tala place yo outi. Je pense que ngai na kokatawa boyoki bino moko toza na matadi ndenge baveuve baleli ndenge basoda oyo bakaboli balobi ke kaka Kinshasa bandundu na matadi awa to Congo central nde bango wana baza na bakarte rouge mais na baprovince mosusu ezalaka te likambo ya 30 000 nde déranger bango bakosenga babakisa mbongo mais ya mibale mbongo wana bazwi yango pendant 19 ans bazwaka kaka ba 30 000 wana bamisusu mpe bafutami te bamisusu bazalaki na ba 9 000 francs baleli balobi mpe condition ya kolala bazolala presque na nzela me na kati ya camp po batante wana eza lisu batante te ezaka banzete etelemi bango moko nde balobi boyoki pasi na bango na mobeko na biso bafilmaka na camp te bafilmaka na aéroport te pa na biso soki ezalaki autorisé na ngangi na kota na kati mpo nazwa image me nazondima te ke basi nyonso baza balokuta donc ntango bazwi maloba basangani bo awa toye kobomba bana kati ekole nde naye kokuta bango awa babengi nga nazalaki na makambo ebele me na kati naye kotala bango mpo mongongo na bango mpe eyokana chef d'état-major général, je pense que général Mbala, il sera touché par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Les trésors existaient dans l'administration. Ce qui est qui ça yote, lettre yango, on a prêt à remémêler lettre, on a pour na peso yango. Bon solo la na bandeko yo pour que vous trouver solution. Nazo senga pe na moto atali ancien combattant. Ndeko Sylvain Mutombondo inangai. Sala quelque chose bo meka kotala nini boko sala pokoto pe ancien combattant bazali nako senga pe na ministre de défense bo sala pe quelque chose nako senga pe na ministre intérieur bo meka nani ko étudier situation nako senga pe na mokonzi ya mboka bo kanisa bato babatela rabino bo kanisa bato babundeli mboka oyebi ndako nyonso yo tele magasin na bato basimbela ngo potopoto mibavanda kuna te bozala pe reconnaissant na basio mibali na bango bapesi bomoi. Tango yo député osenga babakisela yo 2000 est-ce que yobi ke na Karija feza na mwasi mwa zola la libanda eza na mwasi mwa azangi liputa eza na mobali moko mwana ne bauti tout esikwa uti ko luka pousser na mabaya po balamba mais na minute oyo mwana za na hôpital po bauti ko sala accident est-ce que tango osenga babakisela bino mbongo est-ce que boza penza bato est-ce que boza la conscience mbongo wana ko tonga banda ko pona bato te est-ce que bako bakisela bato salaire te bazofuta ba $17 na mécanisme nini bako vivre. Je pense que misa ya awa lelo komi na suka bomo mesano totombola maboko soko misa sali mais la osenga pe na batamitema malamu bao bako sunga ba mama oyo sala quelque chose. Numéro langa ya téléphone ezali 0 eza numéro langa privé 081 355 26 32
osali quelque chose sala geste moko ya foi nakoki mpe kozonga awa mpona kosalisa bango na mwa liputa mpona kosalisa bango na mwa eloko ya kolia bato boza na poto bato baza na intérieur ya mboka nayebi ke pasi eza partout mais soki mpe bokoki kosalisa bango oza libre. Je pense que soki opesi cotisation na yo opesi elamba opesi sukali opesi bango liputa opesi bango lipapa nakoya kotikela bango makambo nyonso nazosala eza mpona azala député te nayebisaki bino deja na kozala député te soki oyoki ngai naye kobattre campagne mpo bovote ngai bamba mutuka mabanga na kozala député te donc naza intéressé na makambo akoma député na 2023 te vomie tosala mosala mpona kosunga baoyo baza na mingongo te tombolaka nsima boko mise ekomi na suka nayebi te so bino nyonso bokoyemba nzembo nayembaka so bamisusu bayembi blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que le oh blanc 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 plus blanc que neige blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Bobo sanapete ata pasi ezali me Yesu pe akozonga. Amen. Soki Yesu aumeli kozonga liwa pe koki koya. Amen. Bobongisa bavi na bino boti yango en ordre. Ata bomoni pasi na mokili. Nzambe azobombela bino lifuta ya malamu. Soki bocheli motema akotika bino te.